Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et sala oya salaki na mokili oyo ya mbonzamba bengaye. Ok, quand ndengo lobby papa liwa, to yebi ke mise ba ila bandeko na bango na loyembo, bino ba comédien, pourquoi pas bino bolanda ka rythme wana, pour ba bike bino fo bo sala ande ba film bo sa ba gag par rapport à Pululu. Non. Biso art to salaka ezoko généraliser nyoso. Un artiste et comédien, un vrai comédien, aza oyoye akoki ko yemba, akoki ko bina, akoki ko sala nyoso oyo un artiste akoki ko sala. Donc toza wana to yemba kape ba yembi de bomoni ba koko seigneur ba koti ba tebeli bazokota bazo yemba o moni ke voix ezalité akoki ko loba ta ko loba nyoso wana ezaki ka tozoko lelande ko na biso Chiko Pululu na ndenge mutu oyo aza dispo na ko yemba to na ko loba. Yo déjà teva. Non non noté je crois kala te na sokota. OK, message nyo ko lancer na ba artiste comédien ba négliger na bango message oyo ba balingi suma ba nzembo te balingi ba filmer. Ba bi batuna ba balela lolenge na bango. Message nous lancer pour tout le monde absence à battre belé zali to éviter ba occupation katonde. Eza déplorable. Eza déplorable parce que message ezaki lancé je crois 4 ou 5 jours avant et que notre dans studio awa pour na ko sala nzembo ya dernier hommage pour na ndeko na biso Chiko. Bon parfois to ko connaître mutu te battant parfois mutu mususu na la mukete mutu mususu azana na ba occupation fois sala fois lamba ba maman faut balambela ba papa et donc ba makambo za mo ebele to ko connaître na te parce que heure ezana no mukeme tozo zela bango baya et toyemba toloba ikosala malamu pona ko rendre hommage na ndeko na biso o asalaki ebele na art na biso ya Congo parce que epai onga na komaki te Chiko Pululu akomaki epai o moninga mususu akomaki te Chiko Pululu akomaki pona toujours ko lancer et puis ko faire avancer et culture congolaise na biso donc message na ngai ba ya toyembela nkolo je crois ba to ebele na mokili bazolela na ba poto kuna bato bazolela parce que téléphone vraiment ezokoma décharger pona koloba na kanisi kutunde ko nanga na poto aza vraiment bras droit ya Chiko Pululu les grands leaders Prince Mvula pression de Lille et en tout cas azolela bi papa liwa wana mutunanga je crois ngana zokota na kindi ko yemba ba José Nondo mille esprit l'empereur du Canada na yebi ke papa liwa na bino yeyo ba Alain Pitons papa liwa na bino yeyo tozo yemba pona ko rendre dernier hommage na notre artiste Chiko Pululu ndenge ya nanga lobby ba ya na biso ndenge ba ninga lobby to tika tapis ndenge ya nanga lobby le système de tapis il faut doser tapis. Pourquoi? C'est au bêta c'était à doser tapis et ça m'a bé. To ume na fiona. Vous comprenez? To ye babonzambe ali. C'est ça. Moto ten zambende moto. Alors et ça la bien makasi. Et ça la bien parce que le lot to na vie à tapis. Bon lobby. Bon bah ça qui impression ngeza lelo biso ba artiste omoni to sangani awa on a olé la ndeko na biso Chiko Pululu eza triste eza ma ko perdre vraiment ba talent ou vraiment tout ça on a besoin pour le moment mais na ba temps mo ba liwa moko vraiment brisque vraiment donc en tout cas eza pas cinémitément mais tout ça na ba d'une manière parce que boka mo ndenge biso ba artiste et comédien lelo tout ça na studio tout yemba mais na kati ya art to analyser ka nyoso yango mona raso moni ba musicien bazo yemba balingaka il faut comédie faut ezala na kati faut ba artiste comédien bazala po et ça l'harmonie c'est ça yango be biso pe ba artiste comédien toza na d'une manière moko pe na nzela pe ya loyembo pe to ko transmettre pe message pona toza ne lote ya rope ça ndeko na biso Pululu
Auto PCK qui est dernier hommage il y a Nzembo Auto Sala pour na kokanisa kai de temps en temps donc ça merci papa Zamba. Bonjour beauté. Ouais, tout le monde le mot aspect qui papa qui babi biso to kabola mawati ero to kota ki papa te comprendre ero même pululu alali na morgue c'est-à-dire azana ki pululu te azana na kishiko yango biso pe tozonga na baki e wing zamba yango na basanswana. OK, ba pression les années ni puis ba souvenir ni ozo garder pas pululu te ba souvenir na mingi ezana pa pululu to tourner ne film moko pas même un mois ngai Ginola na mayonnaise surtout ba ibisinga kufi ibisanga non elo on tout sisi on kutu pasi wana ya kolobate ebonga muta beli ya beli boki noteno putain to mona ba misu ba bela mais so mutu moko boya ataki dimanche pana bango azongi pana ye papa na 2h 3h muta piquer crise ibeka pasi wana botende to zalaka na boiswa bisinga bote okufi ibisanga non ndi to na fashion ebisi fashion na dai esko ta faso bozalaka na la foudre ibisanga comprendre ma passe wana mutema. OK, ba souvenir ni ozo garder pas pour lulu et là on est ni vraiment oyoza nango pour na elo mo article biso na film auto to sala na ye bakanga bango na mayonnaise ba yemba émission to bonela nzambe tata buita biso te bana okupa elo kona même boss na biso akumika ils passé nando jouer na ye ambi kotomo to jouer et comme tango bitumba na komolongola so bakola zila okobunda zila obi yema ko tuno zamba nini ngoboye comprendre eloko wana etikali même vidéo wana bato so ba tindela ba ta poto passe na mutema mama merci papa teno na te voix te ba yoka na te voix te na zele bima bimana ngana oleka bango même na bato ba bimisi ba passe na mutema shiko pululu ake atiki biso na mawa ngai wingi zamba na leli na nzembo ya boyiba yo aiwakiyo shiko aiwakiyo pululu aiwakiyo shiko aiwakiyo pululu aiwakiyo Anjambi Shikupululu tanga kema ndenge na zakulela yo ya Omi yabi ndenge tuzalaki na bepa ya sai Pululu tiki biso na nani Nini yenda mwana mama Basi na mutem Aiwakiyo pululu aiwakiyo shiko aiwakiyo Seigneur aiwakiyo Shika pululu Shika aningisi mokili mobimba Pata mokili Afrika eningani likolo na yo shiko papa Otike bisi na pasi boye po nini Pani yo aelela yo Saka zala kingai Mbele na beti liwa Gauche droite Ntangi Mbunzu da Sauce. Oui. Bulolo mina kulia kweli. Unaniacha na machozi kumbecho. Shiko mina kulia kweli. Unaniacha na machozi kumbecho. Oh Seigneur, mais pourquoi kaka biso ba comédien tozo kufa? To salini ni au juste Nzambe. Oh monstre d'art Pululu, que ton nom repose un peu. Bravo l'artiste. Je connais pas
Nazela brasa. Babrasa filo aba tuninga. Queen. Et frère, qui est pour la confi. Nabi a te aba bes. Aba bes na kre. Nakati si Congo kin. Namoni koko pengi ponga mbengi ngai. Queen. Moutono pour le a confi. Mon frère. Na raisonné mon commission na scène. Un jour, un bisingai. Boni yo lokola kombe na lopango ya soso. Olingi kosisa ba artiste nyonso. Oliwa. Na okosuka wapi? Obani na mame waso. Okiti na mundweri. Oye na mama. Okititi na bana. Shiko kamateli biso shiko. Omemi shiko wapi liwa. Oliwa. Suka. Gambia. Shiko. Yo wanokeyi. Leki nanga. Soki na mata avion Shiko. Iza dépona yo. Nakuma na pont noir. Soki zalaka yote. Ndena yibi solo ya avion te. Pololo. Na pont noir. Nakuma na memaki yodo. Pamba te yo tikalaka. Mengai. Lokola balelaka bilali. Pololo memangai. Nakuma se kulela. Nakulela. Leki nangana oyo salanga. Nakubosa na tamu kolo moko te. Ata senyera memio. Nzambe mutu apesa kaye mutu azuaka. Baninga balalaka balamukaka. Oya yo pongi okei ya libela. Shiko pululue kende malamue. Adie kende malamue. Shiko pululue kende malamue. Adie kende malamue. Shiko pululue kende malamue. Adie kende malamue. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.